et dino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo et dino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo et dino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panja sango ya Congo et dino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye azwaka tina source ata fin fond Paris bazo s'ennuyer ba bisenga mokonzo ba mama bakota Paris bazo s'ennuyer mouvement za pena trop te olia pena ya bien za sous bakota Paris te kolia za moko na kata Ivry awa epa ya serre na biso ba bi na restaurant Ewaka ni José ba bi moi ça pembe tina mabolongo ni José le bela bango liloba moko fini mokonzo ba mama oza mi José la reine de Lyon ba bi moi ça pembe te dans restaurant oza ma casse kolia kitoko komela kitoko nga alie malangwa la lie na taba donc goût ba bi chez maman Ewaka quoi serre Ewaka na Ivry et puis la qualité c'est pas la quantité ça veut dire que ah ba bina goût on a besoin kiridate besoin kiridate tabelemba ya goût ya konika ba goût l'Afrique ko lia le robulo za matonge mais on a poto comprendre donc so la reine Michosa confirmé donc na les bien na meli bien na la chez Ewaka chez Jeannette nganda sans polémique soye olia bilo nyon sa mokili o Afrique olinga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Ewaka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, penza so boye, boko sepela. Ah, tozanga elorote. Elo nyonso olimolia ezali. Olingi pondu poma aza muluba la nga mingi pondu. Donc pondu ezala raté. Olingi makelele pe. Okolia yango. Donc nyonso ezali. Donc boye bele boko sepela. Ba fille a bien de bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Ewaka. C'est un restaurant où on boit, on mange et la cuisine est bien faite et bien cuisinée. Donc on le suit par rapport à sa bouffe, voilà l'accueil au fait, voilà. Vous savez, je connais, ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans, je connais. Donc on est là pour... Oui, Ngaï Jeannette, comme on a Jeannette, c'est Wakeza Combo restaurant. Donc Nazana Ivry, Binomo Bomoni, cadre propre, donc Bolembisi, donc Mbisi Kitoko, Bilonyo Tukito. Et Bella Tinamikua. Voilà, donc et puis c'est Kotarapena Tinamikua. Donc voilà, on a Katka na Olamba. Pas serre na biso Jeannette et Wara babi ko lia kitoko makaya. Oh my, angwande tinga lula langa malangwa mais na lia ba malangwa mais et puis c'est kota makamba bono na mona te tina kuta batata suka. Donc vraiment ko lia kitoko komela kitoko d'abord yepé. Ce mona basa kitoko yawa ngomona bavwejo yawa donc serre Ewaka simbigwa dans les bons. Soko na Paris, on l'équipe Mbutalombi te, oza parisien te. Alors atikalaka ye moko na kata Paris Mbutalombi ye ayebaki ya nodi malamu mingi ya nodi azalaki tango nyonso koya kolia esika na ye. Alors oncle neneba moi message ka ya mawa pona bayeba batu ba la émission oyo esala bango pe moi bien. En tout cas merci beaucoup vraiment ni olobate émotion zali parce que nodi Amasta Andeko tout allez na poto ça fait longtemps et puis la dernier jour nae aleke palangai a selenga numéro abi Mbutalombi na la tote studio na tuka luti eloko to saleli yo mais faut yo kati a selenga numéro na sibota na ba Facebook na publier ko na filma ki ayembelinga binelinga
On ça que ne master ne zana ne na kebo na ozonga soutien. Mais attenga souvenir à Bilnae, à Sénégal plaisir à Lekinzela, à Kenny Libera. Mais que son âme repose en paix. Azalego Sexabiso, Azalegi tonton gentil, tonton qui connaît tout. Ma fille Massali. Asala bana plaisir, Asala Mamoutou donc vraiment et à passer. Mouta Sexa bateau. Allons la bateau stress. Yemoko accueilli. Mais à passer. Ninga olobate, tous ces gars la passe à eux. Mais trop c'est dans la bateau. Pas au maïele, ni trop vivre, ni trop zéla. Merci beaucoup. Le président Patrick Malouavengi Balobi, agence Sarah Moko, Global Express. Balobi, mon condia Global Express, yeyo Patrick Malouavengi. Oyebaki yanodi malamu mingi. Nene baka souci na yo pour la mokolo lelo. Bon, Edino image car on est au lobby Panza Sango ya Congo. Ngai Patrick Malouavengi Global Express. Donc tu es matanga ya nodi parce que là grand frère Nabiso, aza frère, aza ni on se pon Nabiso. Tu es ko partager ma Nabiso na famille. Na lisanga Nabiso ya ba Congolais. Eza pasi ko kalwa ya nodi donc azangi maloba roloba. Nzambe azwa molimo na ya pe malakime. Iloka na roloba yango wana. Global Express, y'a Patrick Malouavengi. Global Express, y'a Malouavengi. Major Bisadini. Hi baby, I kufi baby grave. C'est chaud. Et là, Oyinda, Oumela, Soko Yen agence hôtel, veut dire Oumela T. Global Express, c'est Patrick Malouavengi, Rileon numéro 25, Baby agence ya grave, agence à Mounene. Oyo, Tozoko Tinda, Bakoli na biso na Kinshasa, Bakoli na biso na Angola, Bakoli na biso na Brazza. Pour Koli le comme à Kitoko, il faut les canards, Rileon numéro 25, et puis Patrick Malouavengi, Balobi Global Express, souka l'agence, agence au soro yete veut dire au Oumelate, pour la carte agence oyo, tous na ba service ebele, routine na ba carton, routine na bilamba, et puis tozali na service moko futimbongo, mutaza na Kinshasa au traitement, au futimbongo, mutakufi na Kinshasa ba kokunda ye, kitoko, chez Patrick Malouavengi, balobi service kitoko, soro lingo Oumela, foya na Rileon numéro 25, na Global Express, Patrick Malouavengi, souka l'agence, ba maman Paris, bana Paris, bana Bella, ba fongole biso, loko kitoko, vraiment ngo Oumela, hatina bilo on est kara awa, po bilo on est comme kitoko, na bakini, po ngaba ba carton et kenda kara awa, ba bilianda mutina ndam, vraiment ngo ya jara ndam batinda ndam so kende na Kinshasa, alors po kende kitoko, boya l'agence na biso, na Global Express, chez Patrick Malouavengi, Rileon numéro 25. Bala poto boya bo Oumela so bo yete fedi bo Oumela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin nante yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et ainsi ka obunga te Rileon numéro 25 Oumela